Les amis d'Igala, merci beaucoup. On a suivi la famille Midima. Famille Midima. Avant les campés pour la chambre de fleurs. Famille Midima. On a suivi la famille Mawana. Famille Midima. Famille Midima. Wilfried Mwamadani. Wilfried Mwamadani a suivi la lutte syndicaliste des affaires foncières. Sipika. Amilengeli. Lutte syndicaliste des affaires foncières. Sipika. Dans les amis des affaires foncières, Monafula. Azasima ya Wilfried Mwamadani. Les amis des affaires foncières, Monafula. Direct qu'il y a obsèque il y a Hidalgo Komba toza awa na terrain Iles voilà esika o wapi batu basangani pona ko lela Hidalgo. Voilà, les apassis. Aza suivi na famille Mawana. Famille Midima, merci. Famille Mawana. Hidalgo, aïbanaki makasi. Azaki pe mutu ya multi-service, touche à tout nde toloba na français. Mécanicien, DJ, maramunio, tout, réparateur, chauffeur. Et na kozalane bien na se ya mokili. Nde bomoni comment et combien de batu balandi et donc terrain où ezalaki somme bino mo bomoni na ba image et voilà ezalaki bongo chaîne Jeannette Kinam Télévision. Veuillez vous abonner massivement sur cette chaîne prochaine onde et puis ça bino ba actualité nyons tout ya monde pe ba camion to tali ba quartier ba venir ba commune to assister na ba day na ba fête pe makambo ndenge na ndenge. Abonnez-vous pour ne rien rater. Tozo maloba par rapport à perte ya Hidalgo, moi message pour na bato ba landa tozo en direct à télé. En tout cas Hidalgo petona nyokolinga na nyokolinga na kofinga soko lande moi likolo ya ko tenga soko lande so prise na ya suka na ko zoeka ka sona lande ya likolo na nyakela likolo ala na ko kuba na kaki manyokolinga na kofinga na finga na mutu na munene na ko zala ka c'est que c'est pire master na yo donc petit na ngai vraiment donc na perdre
On a les lagatés, soit il y a une fois la fin. Vraiment. Les femmes, les grands frères d'Hidalgo, avant que Basson les managers des femmes, Radi Mukweni, Azabukati Nabiso, Radi Mukweni fait ajouter ça. Azorana Mawa, je vais Hidalgo. Malgré en retard. Maman, attends. Papa na mibali ezalaka te. So mibali tozalaka biso nyonso baninga. C'est ça. En fait, Hidalgo azalaki moninga na biso oyo toyebaki ye na ba multiple misala. Il était serviable. Obenga ya ko edenga ya ko dépendre nga osala nga pour il venait. OK. Mais liwana ye en tout cas biso toaki surpris. Moi avant 5 jours, il y a Liwana. Hidalgo est venu me voir à la maison vers 5h45 minutes. Très tôt au matin. Oui, pour affouter la grand frère Nanga Boshi. Rapport que Babé Baninaye. Ok. Hidalgo Boshi, Aza grand frère Nayo, Aza grand frère Nangaye. Réellement. Alors, oh, tu y as salio. Babé Baninaye, pour discuter Naye, en tout cas, banaliser. Zakai Airways. Douglas. Aya mavua. Docteur Kilesi. Ya vuanga. Mama ba.
Longolongo. Keti José. C'est voilà Messou. Mama lwenda la jukula makabe yudande ngimboti. Ye mama lwenda la jukula makabe yudande ngimboti mama. Ye mama kabika bagwiri kabakwe. Ye kabika bagwiri kabakwe bagwa ungogire. Ye mamengi mbweni baleki.
yokundenga yokundya mwane Yelengari ndinge yotukala yandu kunkoda soge Yalakiko balamu kikogere mama muketu kumundenga kikogila jamuna mama Asongi bwiri suke ngabalutini lukala ingangu mama Yelengari ndinge yotutonsa yokundya mwane Wedete Ulantu Yama sakuja kila mbendi Sakali mbendi Tubatota walanda pepo Aha Yeah Yamono banga utobageri ngindu mamba Yamono banga utobageri ngindu Yakabika bawiri kaba Bikabila bantu bakungagila mutila bagwenda mama Bikagila bantu bakungagila mutila bagwenda mama Yandala mabange Mono banga utobageri ngindu Yandala mabwike Mono banga utobageri ngindu Mama lenda la juvula makabe yudale jimbot Ye mama lenda la juvula medosi yudale jimboti ma Ya kabika bawiri kaba kwe Atala kabika bawiri kaba koba gongo giri Ye mamengi mweni lusingwe ya muna mama Yele ngari dinge yokundenga yokundya mwane Yele ngari dinge yokundenga yokundya mwana Ale ngari dinge yokundenga yokundya mwane Yele ngari dinge yokundenga yokundya mwana Ale ngari dinge yotutonsa yokundya mwane Yele ngari dinge yokundenga yokundya mwana Yamuru banga utobagiri nginde Yamuru banga utobagiri nginde maimone mama Ye mama ngi mweni ruzingwe mama Yantuka ntuka meni mambe Yimeni mama Ikabila diaka goma mengi mamwele ruzingu mama Ikabila diaka goma mengi mamwele ruzingu mama Ansari mamboti kumona mamboti kunjamuna mama Yansari mamboti kumona mamboti kumbone mama Ye muni imene munu manja kutobagiri ngindu Ye tala imene munu manja kutobagiri ngindu Ye mama lena la yungula makabe yudande jimbot Ye mama lena la yungula makabe yudande jimbot Mari mama kabika bawiri kaba kwe Mamengi mweni luzingwe mbagiri ngamu Yele ngari ninge yokundenga yokundya mwane Yele ngari ninge yotukala yandu katansa Apo mbula kindobo Etu mu yamba yamba bisi bien Itoko Leshani lipati kuna kata liburu Yamuru kwene murunu kogina beno kure Maya yamuru kogina ngi kumata kalundola kumambe Yebakundi kalundola kuyaye Yaya tala muru kwene murunu kogila mongi kikume Yatala babandola wiri bandene di malugoge Yatala babandola tala bandene di malugoge Mama tobogere ngindu ye mune Ye mama tobogere ngindu ndatala Yamuru kwene murunu kogila ngi kume Maya yamuru kogila bigoge Mama murunu kogila ngi kume ndakalundola kumame Yatala malundola munu mandena ni makule Mama tobogere ngindu ye mune Ye mama konda ngaku
koko nyamuka baya kamizi ngozi na koko nyamuka mama kamizi ngozi na koko Shikimoshi ya maya ye dulengi nganga mayo ye dulengi nganga mayo ye dulengi nganga mayo ye dulengi nganga mayo Sala bango na kati ya yamba 2003 na maboko. Dulengi nganga mayoye ne yinukwe yinukubula bonje les petits Douglas kwa la photo là Muntunzenzi nakata sitem Pumbu vile bibi shano mama na ku yo yake baseki de siko biso te baseki soko sana sengo biso to sengo mingi papa konda mama tona ibota mobimba alekia watozo sambira yo zali anzambe oyebaka mokolo moko ngonga oyo ekobeta bato mosusu bakosambela yango wana na kosenga yo Yesu, Alléluia, Yesu. Yahweh natiki libota ya papa Komba Pierre na mama Sona oyo pesaki bangoli Hidalgo lokola lipamboli lolenge komami ete bana nde lipamboli eutaka epai na yo lelo bazangi Hidalgo biso toye na bango epai na yo yo oza capable ya kokomble vide o Hidalgo atiki na libota oyo yo nde mobondisi bobateli mala yo nde mobundeli yo olalaka te onimbaka te na baposa na bango nyonso na bosenga na bango bazalaki na yango mpo na Hidalgo yo nde okokopesa bango mpe kopesa koleka oyo Hidalgo alingi kosalela bango awa na se na mo simba bomoi ya papa Komba mama Nsona simba bandeko ya Hidalgo nyonso obasokisami yo nde obombaka yo nde mpe oyebaka na kopense baple oyo eza na kati na biso le consolateur de cœur brisé Jésus telema liboso na bango pesa kimia na kombo na Yesu Masiya na kombo na Yesu Masiya totelemeli nguya nyonso tuna bokeseni oyaka na yiki na nzela na bamatanga topameli yango na kombo na Yesu Masiya totelemisi bobele ekulusu nelonga liboso na papa Komba liboso na mama Nsona mpe na bandeko na Hidalgo nyonso tokotatola bobele elonga na bomoi na bango elongo epesamelaki biso utakala nekulusu na Golgota na kombo na Yesu Masiya nga na finiki bango na makila na tala oyo esopalaki na ngomba na Golgota yango ezala ceinture de sécurité de couverture de protection mpo na ntina na libota oyo makila oyo egangaka koleka makila na bele
Ebana koganga ilonga, ebana koganga kimia, ebana koganga nzoto kolongono. Na kombo na Yesu. Ngana yebi ete, yo pesa kaya mabete, oyo sala kanyoso zala kamala. Na sima na kolona, idaliko na mabele, Zambe yoko boti sali pamboli, na bobo ina baboti na epe bandeko na ye. Na kombo na Yesu, neto bondeli boye. To tiki bango na maboko na yo, kasi nani akotele mapona kobundisa bango, akutana na yo likonzi na boto nzambe na biso. Yazala frappé d'aveuglement et d'égarement dans les noms puissants de Jésus. De biso to bondeli, petolobi, amen. Makasi ezalaki pa Hidalgo eyepa na ye mpo yo nde mwana mobali nzambe akopangola ye. Molambo na nzambe ebila bino osala makambo ya minene na kombo na Yesu Masiya. Betela kolo Yesu maboko makasi ozongi pesa biso repo ya solo ya kitoko ya kimia menda bato oyo nyonso bazana lulinganda mpo mokonzi na bango akela bango te yoza mokeli na moto nyonso file na yo ekangaka na biloko oyo eza prévite ya yo ekangaka na baoyo baboyi tika nguya na yo esala kati na biso kati na moko mpo tokanisa ndeko na biso akei biso mpe tokokende zwa lokumu mpe toza nzambe na kombo na Yesu sia yango na matambi oyo totambi mpona koshite balobi mokolo akufa délivrance eza te ata baminganga bamekaki koluka mpo Hidalgo azala kaka ndenge tolingeli ye me lokola nzambe adesidaki délivrance eza te mutu nyonso ndenge bafilosofe balobi tout homme tobondeli tobatela kimia nzambe tetela biso tozongisi matonde epai na yo mpona bolingo na yo oyo osangisi biso na Isaïe 55 verset 6 balobi cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne ses mauvaises voies, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Alléluia. Je dirais qu'il y a obsèque, il y a Hidalgo Komba, toza awa na terrain Iles. Voilà. Je sais qu'à Owapi, batu basangani pona ko lela Hidalgo. Yango lelo toye. Pona ko assister ya suka. Pona ko zwa ba témoignage, pona ko zwa maloba ya suka na makambo etali Hidalgo Komba. Jeannette Kinam Télévision, Tobo Sanaki Binote. On était là pour vous assister. Nous avons pu assister na obsèque ya ndeko na biso Hidalgo Komba a dokomi kokoma presque na suka ya makambo na biso boyebi nde témoignage ekei bablo nyoto esalami. Voilà tolinga kosolola na moko na makambo oyo etali ndeko na biso Hidalgo Komba. Frère Gostar, bonjour. Ndeko Gostar Kimi ezali nalingi nazwa mwa quelque liloba na makambo etali frère na yo Hidalgo Komba. Toza en direct à Jeannette Kinam Télévision. Merci. Moi c'est monsieur Gostar Boulolo.
Naza vraiment ami à Hidalgo. Vraiment. Malgré âge papa na mibali ezalaka te. So mibali tozalaka biso nyonso baninga. C'est ça. En fait, Hidalgo azalaki moninga na biso oyo toyebaki ye na ba multiple misala. Il était serviable. Obenga ya ko edenga ya ko dépendre nga yo sala nga pour il venait. OK. Mais liwana ye en tout cas chose toaki surpris. Moi avant 5 jours il y a liwana ye. Hidalgo est venu me voir à la maison vers 5h45 minutes. Très tôt matin. Oui, pour affronter la grand frère Nanga Boshi. Rapport que Babébani Naye. Ok. Hidalgo Boshi, Aza grand frère Nayo, Aza pe grand frère Nangaye. Réellement. Alors, oh, tu as salio, Babébani Naye, pour discuter Naye, en tout cas, banaliser. Et puis, 4 jours à 5e jour, Hidalgo à l'hôpital. Vraiment. 6e jour, oh, Yaya Rakofi. Omonaki pardon na lokola esokola nzela lokola nini ojijaki yango ndeni. Vraiment en fait on est allé qui lokola journée à suka onga na kutana ina. OK. Pour soigner nzela na ye. OK. Vraiment. Le dernier jour on a kutana kina. Vraiment. Et après 3-4 jours ndé ba ko ebisanga ke il a rendu l'âme au Seigneur. En tout cas Nzambe azala na ye eza nzela ya biso nyonso. Vraiment. Lelo nga pe nazoloba peut-être lobi nga pe na ozala te. Réellement. Nzambe azala na ye Nzambe abatela biso ye place molimo ezali en tout cas azala na kimia. Merci beaucoup tonton Gostar ezaki mingi wana moi message asuka pona famille. En tout cas to consoler famille, la famille eza pona biso nyonso tout. Famille Komba c'est notre famille. Okay. Famille Komba to liaka na bango to melaka na bango to pasaka ba bon moment na bango puis ba temps difficile pe na bango. Okay. En tout cas pona nga nako réconforter toujours famille. Au nom, en passant au nom, il y a Dynamique Anthony Tshisekedi, n'a pas si famille Komba, ma condoléance na bango. En tout cas, tous ensemble na bango. On est ensemble, mon cher, à suivre. Merci. Voilà, tous continuer trajectoire, parcours nabiso na ba ndeko oyo ba ebanaki na Hidalgo. Papa, bonjour. Bonjour. Oh, ouais. Papa, to lingi to moi liloba par rapport ya perte ya Hidalgo, to moni opozaki moko kati ya bato ba ebi. En tout cas, on va par rapport à ça. Vraiment. Merci. Voilà, ndeko lobi azana makasi ya kolobate to sololana kulutu mususu. Pona makambo etali Hidalgo. Oui. Bonjour papa. Oui papa, tu as maloba par rapport à perte à Hidalgo. Moi message pour na bato ba landa auto en direct à télé. En tout cas, Hidalgo petona nyokolinga la. Nyokolinga la ko finga. Soko lande moi likoya ya ko tenga soko lande so prise na suka na ko zoeka ka sona lande ya likoya na nyatela likolo ala ngoko kuba na kaki. Manyokolinga la ko finga. Donc finga na mutu na muneno na ko za la kaki. C'est que c'est plus master na yo. Donc petit na ngai. Vraiment. Donc on a perdre on a les la kaki. So ya ko le dem fona fa na mabele. Vraiment papa na ngai. C'est ça, vraiment. Donc, on a vraiment, merci beaucoup. Merci pour notre témoignage. Papa Lilo Beza. Merci papa Nangai. Lichiwana Hidalgo. Pire petit nanga. Paso moni wana. Oyo pato baoloba. Bayebi na bango. Mukolo pasi bandaki tozaki ne mardi. OK. Azobongisa biloko na mesa. Ekoma tobunga li 2 jours. Vendredi atini maloba na ndako abikela yebisa gogo aya na centre aya kozwangai azokotambola leni na bego ko kinena Hidalgo atini maloba wa nakita na centre mais zo ayo yana na munika pepe cha mena kite ayena maboko na yapi yuko ndeni magadi to salaki na wana imo ko ame kotambola wana te ba mwenye na moko oh ayo na biove sumbela nga mai rapidi na ukapana mutema moto zo chauffer ebiusa ba fantironi abia solo ngabisa bagogo ya kasum sabo bapi basi neka bosombele mai apio aya ame aina mai mbangu amela kika muke
asimbisi mai wana pa mninga nenga minyo communauté oyo ndengeni abo teve na zoka chalet na mutema yo moyeti mamona babinaka mutema pele to beta ku Yaye Hidalgo oh ikongo konga na ndongo bafanyika bite ça va nani vanda besi mai pa mwasi mai pa mwasi agunda mai bisinga bife fona zo soin pena kuma mnaomona na mona gabi yo sala ka bongo sikoyo telema papa tango ya lobiki matisa ye na balabalo yo makaya ko zo moto yabiki na kotambola ngabo ngabi telema ka sope ata tema bi na ko so kotambola ki oh bia gogo ya kapecha mmeki yo wana wapi kapecha gogo ya kacheza na mko tokeni na ye pera le ko matana ari makamu na zwala durabilité na seti pas na baswa na suka na kwa makabo wana yo regrete na ba 4 nelo wana sapongi bazobetre momo le suka ya ba ko ile na me ya malamu Nzambe kaka azwaka vraiment batela petu wana stem nous kwa malamu vraiment bana bango na tongi na findi oya bimi o efuki ola mo saka na quartier c'est ça tout le monde a qui musicien te nini te mais plein d'intérêt à craquer qui est évidé mwana moko ava kufa asala scène mwana moko bébé ya moke anya mwana na bébé akufa babombe bemela ndako me ya zwa bomere na pala yana ko ala musika tubanda musique baluba pe baye edembe kunda mitese vraiment asali bango play merci beaucoup papa pour na témoignage sepeli voilà oui zalaki bongo batu oyo bazosunga biso pona intervention ya makambo etali Hidalgo Komba batu oyo bazo maîtriser témoignage nae bauti kozala na biso awa pona ko témoigner boyoki ndenge nini batu bazoloba ete Hidalgo Komba zaki mutu malamu makasi mutu moko vraiment très bien pona baninga na ye batu na quartier balobi yende vraiment zalaki play makasi et nous allons continuer notre parcours tozo continuer ni na biso bino mo bozomona ndeko cameraman na osunga biso a tourner bomona ndenge nini Teresa craqué mituka ba chauffeur ba ndenge na ndenge baye pona ko assister na obsèque ya ndeko na biso Hidalgo Komba vraiment c'est pas donné à n'importe qui ya ko réaliser ba masse boebaya donc sangi sabatu boe il était ni député il était ni musicien juste mutu moko jeune moko cool jeune moko play ayeba ko sola na batu et voilà de meki ko sangi sabatu boe puis simbi on continue notre mouvement so zwana nu ba makambo oyo etali ba témoignage avant to kende na Lilita merci. Et le monde ne sort si ce n'est par Jésus. Oh, tukotika biso. Tokomi na tango ya koyoka ba témoignage. Tozali na posa ya bato oyo bakotatola na mokuse. Tozali na posa ya amis et connaissances. Peut-être moninga na ye ya bakoli na ye ensemble et puis tokozwa témoignage ya libota na sima na témoignage ya libota nana kopesa témoignage ya église pour la tina na mwana nanga Hidalgo ami et connaissance kopusani pour la kotatola Sokozali wana olingo témoigner pour la Hidalgo na moni moninga na sakoya atami bale bokozwa minute moko pona kotatola pona bomo ya Hidalgo Komba mbote na biso ceux qui n'ont pas mis le bouton à bino pour témoigner pour la vie à Hidalgo parce que ça là bas moment où na passé qui n'a eu à marquer qui finalement
azalaki eleki oyo asupporter ngai na bakaprisi na ngai na bamabe na ngai mpe lokola kolekisa bamoment elongo na Hidalgo ntina moment oyo ekotika biso mpo na ngai eza lokola leçon ya vie. J'ai dit avant pour vendredi de vendre un long moment toujours solo là parce que lokola mutuni on s'arrête ba idée na ya vie quand toujours solo là côté là eboye on dit maté que vendredi à kotika biso ya mo bible lobby l'homme n'est pas maître de son souffle. Azalaki leki oyo marquaki ngai partout au bandel kotambola a représenté Babaki au grand frère et ngai peut représenter au petit frère. Il avait ses défauts, le rôle à Moutignos, le rôle à Nganayo. Mais Azaki n'a pas ma limbisa facilement. Il a le droit coquille, copé sa moutoukanda. Mais un moment, à repousser dans le bosso na yo, c'est un pardon. Et puissance, il y a un ensemble de moi. Azalé qui oyo, na tiraki bablo komi balé, soki misa tu liboso na ye, maboko ne zaki akopambwa. Nyonso Hidalgo abando toucher, donc la technique, abandonne toujours qu'on réussit. Des fois on posé des questions, mais yo groupe au Bongisango, vient en Bunda, et Roleka. Et même si les ingénieurs, ils ont tout à l'heure, ils ont quand on va au moins de basal, non, ça là. Parce qu'il y a une détermination, on va s'arrêter. Pendant vos sous qui ça, Hidalgo a hypocrite. Sur le lobby naïe, ou soit sur comme on dit, comme on s'est félicité sur le champ. Alors le ban va répondre. Et l'autre fois, tu vas toujours sur le là, toujours c'est cas. Alors qu'il y a un tumboli, son tumboli, à une série radio naïe, à Tchelin de Momo Robo, à Sony Sony. À combien de temps 15 fois. L'autre fois, à Tchango, quand on zobeta, papa combat bimi à Tchema beaucoup le loquet. Ah, nous sommes tumboli moi noko. Donc les gens locaux mon mesono, tu me sens kinaye et pour la cause qui s'allume à Bané quand il mange momoko oyo. La zaki soka yo kiango. Ata zaki wa faté les mabando robin. Boli misangai na koyemba ngo soki po yebi yango twembelongo. Zuankembo, 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 Zuankembo. Na koko kisona nani oleki wolo na palata Zuankembo, Zuankembo. Merci beaucoup. Merci. Tout le monde est venu me sous tous pesa le micro pour la contact là. La paix et la sécurité ont régné ici. C'est pourquoi je suis reconnaissant à Dieu qui est l'auteur de sa parole. Il y a la justice, la paix et la sécurité. L'Église, je vous remercie pour avoir enseigné, divisé droitement la parole de Dieu. J'étais très content, je vous ai suivi et je suis reconnaissant encore pour cela. Bana ngafani bajene. Bajene ngafani. Ngapenasa jene ngafani. Tout à l'âge n'engagé les jeunes parce que beaucoup me connaissent. Nous allons vous féliciter Bino. Parce que avant Naya, nous allons vous bang. Mais nous avons le contraire que vraiment vous êtes disciplinés. Et là, vous m'avez installé à Ouate. Tout le monde avait peur qu'en Gafan, il y aura ceci, il faut prendre cela. Mais nous avons mis Dieu en première position et nous avons pensé que rien ne pouvait se passer de mal ici. Ngafani oye. Bana ngafani bajene oye. Beaucoup de nous parce que biso papa na bino ba vient na bino tuza kutela bino.
Comme c'est là, vraiment félicitations. Alors, à toute la communauté, que ce soit famille, les amis et tous ceux qui sont venus ici, félicitations pour vous encore parce que vous pouvez vous consoler, vous partage. Merci beaucoup. Donc vous allez très longtemps. Maintenant, nous venons de récupérer les corps. Nous allons à l'enterrer notre fils avec l'accompagnement de l'église. C'est sous l'autorisation de l'église que tu vas enterrer. Mais c'est la famille maintenant. Alors, pour toute la famille, lorsque nous serons partis, les autres qui sont ici, ceux qui ne vont pas nous accompagner, restent ici sur place. Pour la famille, il y aura une petite réunion que je vais présider chez Papa Philippe immédiatement. Nous aurons encore, pour toujours, parce qu'en famille, nous avons des deuils. Je suis au regret de vous dire cela. Mardi, nous serons sur Ngafani 15, chez Papa Komba. À partir de 17h, nous allons passer dans le débat probablement. Le samedi prochain, nous serons à Kimbangu. Nous allons encore aller passer la nuit là-bas. Donc la famille Kabouikou, je ne dis pas que tout le monde ici, famille Kabouikou, la petite réunion là-bas, et la réunion de mardi, et la réunion de samedi. C'est pour clôturer avec tous les pommes de deuil. Nous croyons qu'il n'y en aura plus. Parce que si nous étions distraits, maintenant avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Et nous allons nous réveiller pour que ces choses ne reviennent plus. Les morts prématurées, pour nous, vraiment c'est grave. C'est pourquoi je remercie encore Dieu pour votre présence. La sécurité, la paix et la justice qui ont régné ici. Merci beaucoup. La famille a pris les corps, comme j'ai dit, et peu, nous allons l'enterrer sous les conduites de l'église. Merci. Tobeti Maboko pour la famille. Merci, chef de famille Kabouikou. Oui. Nous avons clôturé dans le Sambo et l'ongo na révérend Esaï Mboui. Azotika départ na biso na Maboko Nzambe pe bozongi na biso na Oesika. Donc voilà, famille. Amen. Okoba mboka. Mboka. Tolingi toyoka bongo ya Hidalgo awa na sena bongo. Toyeba Hidalgo azalaki nani pe parcours na ye awa na sena bongo ezalaki ndenge nini. Tobengi moto aza na biographie akopusana po ete alobela biso na mokuse bongo ya ndeko na biso Hidalgo. Bonjour. Je réponds au nom de Moïse Landais. Biographie de Hidalgo Komba. Né à Kinshasa le 12 juillet 1990, fils de Komba Kabouikou et de Tsona Memo, originaire du Congo central, secteur de Ngeba, district de Likaya, territoire de Madimba, village Pouti. Célibataire, diplômé en mécanique générale au groupe scolaire Papa Kapi, détenteur d'un brevet de l'INPP en mécanique industrielle, croyant
Président Chaka, chef du quartier, chargé de mission de notre bourgmestre de Selemao, Président Chaka Babingo, chef du quartier Mbala. Merci Président Chaka. Chef du quartier Mbala. Président Chaka Babingo, merci. Aye kote sambo tasukana leki na ye Hidalgo. Merci Président Chaka Babingo, chef du quartier Mbala, président de mission de notre bourgmestre de Selemao. Nous allons continuer na papa ya Hidalgo, papa Komba et ses fils et ses filles. Nous allons continuer pour la chambre de frères. Comme au Sala, moi, il y a circonstance.